Matika Songwe, Matika Songo likambo nini? Matika Songo na biso. Matika Songo likambo nini? Matika Songwe likambo nini bandeko? Boya. Nakomi na mbongo yo. Ngai nakomi na mboko yo. Ngai nakomi na mboko yo. Nakomi na mboko yo. Ngai nakomi na mboko yo. Arc de Triomphe avec Matika Songo casse-casse. Naye na mboko mais na tambola la pigeon quoi. Regarde. Donc je suis là dans naye makambo za makasi mingi dans des bomona makambo tsu quoi na Arc de Triomphe quoi. Avec Matika Songo casse-casse. Donc permis à Kinshasa pas bloqué dans le car. OK. Donc je suis là Champs-Élysées. Nakomi sous na mboko yo, nakomi na mboko yo. Lite ya kanda yo bato zongi na mboko yo. Ngasi ko nakomi na mboko yo. Ngai nakomi na mboko yo. Nakomi na mboko yo. Matika Songo okomi mputu. Matika Songo na kati ya mputu mikili. Matika Songo en tout cas félicitations Matika Songo. On y a France Paris te Matika Songo olongi mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Matika Songo akomeli biso na mboka France kaka lobi. Le 20 ezali nde mokolo. Le 20 11e mois 2022 mokolo Matika Songo anyati la France. Matika Songo na kati ya poto. Bandeko ezali kamba kolobela pamba te boyebi Matika Songo azali parmi ba moko oyoyo ba contribua moi eloko moi geste moko ya bien na Karine Mokonzi la baronne. Matika Songo na monde oyoyo ya internet ya ba chroniqueur na kanisa zaki chroniqueur moko ebongaki yende aya poto liboso. Mais bon, mutu na mutu azana makambo na ye, mutu na mutu azana vi na ye. Likambo moko ekufeli wana te. Matika Songo anyati la France. Bandeko azana esengo makasi. Ata tokoloba te Matika Songo ndenge baza kozala na Congo. Soko atali bato bazala na ye na poto
ata l'équipe nationale na poto Matika Songo na kati ya Congo adebriaka ne bien asala pe mwa terrasse na ye mais soko atali avantage azwaki na monde ba chroniqueur chroniqueuse niveau azalaki kasha banda kozwa mbongo baza kopesa mpo na mabanga succès azalaki nango soko atali nyonso wana atali ndenga zonga sima ata kote mbongo financièrement azonga sima te mais image ezonga sima alors wana nde etushaka sikopo etia mwa poids de fois kaka mikili ata kote ki chroniqueuse succès matite ki chroniqueur mais soko atie lokolo na mikili eyebani Matika Songo na kati ya mikili mbala moko ezali neti apumbwe eza neti Jael Show ndenga za wana lelo soki Jael atie lokolo na poto bandeko impact oyo kobeta ya kosakana te parce que azali na kati équipe nationale atikala kuna azali muto équipe nationale avandi azali muto équipe nationale aza na position ya Matika Songo bandeko nga papa robo kala mingi te na banda kotala Facebook na ye lisusu mpo natalaka situation na ye mpo nga lokola nalandaka makambo ba chroniqueur na ba chroniqueuse siko Matika Songo na yebi bien na banda kotala ye na banda kosepela na makambo to asalaka ti lelo mpe nasepelaka na ye donc epesa nga mawa ndenge aza kuna na Congo ayokanaka mpe te ndenge nayokaka mawa na Jael Show na mokola lelo ata nalobaka aza mwana kimpumbulu eza injure te mpo na Jael Show ye moko mpe ayebi yango famille mpe yebi yango eza mpenza oyo azali tokokoshanze te aza kimpumbulu Matika Songo yaza kimpumbulu te mais lokola tie lokolo na poto esali bien bobosana te Adam Zuluzolo yazalaka na Grèce kote kuna to na Turquie to na Chypre mais Adam Zuluzolo bel et bien satika Congo eza na ba chroniqueur na ba chroniqueuse mosusu si batika Congo ba se retrouvera quelque part bazoluka to ba ya kotoyo yango Matika Songo félicitations encore soyez les bienvenus na kati ya mikili pe na ko souhaiter otika lao luka bisika moka bien obwaka ngunda kitoko otamboli de na France mais luka obwaka ngunda na mboka mususu na France te pona mikolo yo eza mo matata nakomi na mbongo yo nakomi na mboko yo ngai nakomi na mboko yo ngai nakomi na mboko yo nakomi na mboko yo nakomi na nakomi na mbongo yo nakomi na mboko yo ngai nakomi na mboko yo ngai nakomi na mboko yo nakomi na mboko yo nakomi na Arc de Triomphe avec Matika Songo casse-casse. naye na mboko me naotambola na piso quoi Bozal donc je suis là donc naye makambo eza makasi mingi donc nde bomona makambo tsuku wana na Arc de Triomphe quoi avec Matika Songo casse-casse
Donc, permis à Kinshasa, pas bloqué dans le cap. Ok. Donc, je suis là, Champs-Élysées. Eh, on a commis sous Nambokoyo, on a commis Nambokoyo. L'ité à Kanda, yo, va dire Zongi Nambokoyo. Ngasiko, on a commis Nambokoyo, on a commis Nambokoyo. Ah, Gaï, on a commis Nambokoyo, on a commis Nambokoyo. Hey, Gaï, on a commis Nambokoyo. Ah. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.